Bonsoir, bonsoir, bonjour. Dans mon tournoi, c'est occasion ya kolanda émission Mama Bijou na mokola lelo to eka kolobe la boutique na biso o ekangama moi longtemps o batu babenga biso baloba Mama Bijou d'or na ebiki ba publicité ya bidor ya boutique bidor e bande koleka la bidor tu vi ndenge nini to mona la publicité te ndenge nini to luka boutique bidor na banda to mona kate ya Mama Bijou d'or lelo na ye prena kwa no sebino to za ko préparé pour na kofungola boutique na biso na mois de avril awa yango Mama Bijou d'or na ye kwa no sebino ke bozala wana toujours na bidor tu vi parce que makamunyo surtout et ça la maka na mutu nyonso tu okukuta na video na rapona mbala liboso soko s'abonner na bidor tu vi te Mama Bijou d'or naza ko inviter o s'abonner na bidor tu vi ozala jamais déçu parce que toza na nyonso Mama Bijou d'or na beta masolo ezaka chaque vendredi na 20h30 Mama Bijou d'or nazala émission na ngato sambelaka elongo na baninga ezalaka chaque dimanche na 19h Mama Bijou d'or alambaka sala ba recette ba mindele ba recette ba tumundu Mama Bijou d'or nazala émission na ngaya amser luka na olibala contacter bidor tu vi na numéro ozomona wana ozana yo star Mama Bijou d'or nazala émission na ya promotion ya ba star ozala yo star contacter bidor tu vi na sala yo promotion ya eloko na yo na sala promotion ya eloko ya yo moko mutu ozala posa basé la publicité eta mususu teka kala yo contacter bidor tu vi Mama Bijou d'or asenga na mbongo te au moins que soki ko faire déplacer nga wana okozwanga en charge mais soki kotindelanga ba vidéo na yo TV o eza pour la mutu nyonso tout naza kozela bino na fungoleli bino maboko pesa nga ba publicité na yo Mama Bijou d'or na kosalela yo publicité ya ofele na kati ya bidor tu vi Mama Bijou d'or toza la place de ya kolala na Irebu place ya Kitoko à partir ya avril oyo contacter bidor tu vi so ozokele na yo Congo okozwa place ya kolala ozoluka na yo boutique à partir ya avril oyo contacter bidor tu vi la numéro oyo ezali awana na kopesa bino pe numéro ya appel bon contacter bidor tu vi oza besoin osomba deodorant ya bien oza besoin osomba body ya bien oza besoin kosomba whisky nini contacter bidor tu vi parce que bidor tu vi akanga masolo wala nyonso ozala okende na yo Congo oza posa ya voiture oza posa chauffeur a poussa kayo contacter bidor tu vi voiture eza na Congo ezozela bino ba diaspora okozala jamais dessus parce que voiture wana eza na climatiseur bandako Mama Bijou d'or akopesa yo place akolala donc eza climatisé eza na place moko ya malamu okozala vraiment la sécurité ya kitoko sécurité na ezali assuré Mama Bijou d'or naza ko assurer yo contacter nga soko ozoluka place ya kolala soko ozoluka voiture akopoussa na Congo soko ozoluka boutique osomba tamusu mwa semoule osomba mwa tamusu mwa parfum ozwa mwa bande hygiénique ozwa mwa déodorant ozwa mwa crème ya épilatoire ozwa mwa nyonso tout Mama Bijou d'or aza nango bosalaki na yo soki trousse na ba maquillage ko se déranger te bidor tu vi aza na tout la bosalaki trousse na nga soki ya ba sous-vêtements ya banini Mama Bijou d'or atekaka tout donc luka bidor tu vi na numéro oyo bana poto obosalaki na yo body na na Congo ko se déranger te parce que na kati ya boutique bidor na kati ya boutique ya bidor donc bidor eza na matonge okokuta tout Mama Bijou d'or alobi okokuta tout okozala vraiment ya kosepela parce que bilamba oyo kolata kuna eza bilamba ya poto parfait ya poto ya ngwanzo te soki nini ya poto bana bato bosomba ba chalou boyebi bato bosomba ombia boyebi bato bosomba la coura boyebi bato bosomba ba axe boyebi bato bosomba ba biloko nyonso to utaka na Allemagne boyebi bidor tu vi nde makambu adresse na biso na Irebu kala mingi te bokozwa adresse na biso na Matonge eza avenue Irebu bokozwa na bilili bokozwa na boutique barofilme na boutique baolakisa bino biloko to eza na kati oyo eza préparation naza koinvite bino na mois de avril bato nyonso to bokima bato nyonso to bomonaka lisusu te parce que Mama Bijou d'or akanga boutique bozonga boutique na biso eza kofungwama toza na ba marchandise ya modèle na modèle Mama Bijou d'or naza na basak ya biloko naza na basak ya babiloko nyonso to ezokende lobi babilamba oyo nyonso to ezokende lobi nyonso eza na bilamba naza na deux sacs nyonso eza na bilamba oyo eza ba pantalon ba modèle ya sika bijou la blanche na Congo oyo eza ba pantalon eza modèle ya sika eza na ba poche eza ya ba couleur presque tout naza nango ba couleur nyonso
naza na basac mosusu ezotekama déjà partir ya poto, basac ya kombo, chaussure ya kombo, basandale ya kombo, à partir à poto mpe soki obengi kaka na numéro oyo livraison vraiment à domicile ntina ndako na yo soki ozala na Allemagne okozwa soki mpo vanda ya mosika tokotiela yo na poste. Donc biloko oyo eza kokende Congo. Bamodele ya bapantalon oyo mama Bijou alobi kuna déjà biloko etondi déjà, biloko kuna eza ya kotonda. En tout cas, vous contactez Bidor suivi na numéro oyo, nazo pesa bino numéro ya WhatsApp moko eza numéro ya Congo, nazo pesa bino numéro ya appel ya Congo. Donc caméra nani moyen à filmer nyonso tout ezali te parce que naza vraiment na marchandise ebele biloko oyo eza kokende Congo. L'autre fois na lakisaka bino biloko mona tekaka yango na photo. Biloko ya koteka na poto ezali, biloko mpe okende Congo ezali. Mama Bijou do nasala ba video ebele ya biloko mona lakisa bino basaki, na lakisa bino basapatu. Contactez Bidor TV parce que nini ya liboso nyonso tu ese sili toza nango te, tozwi lisusu marchandise mosusu. Marchandise mosusu tozwi oyo bato oyo esilaki bato bakomande yango lisusu, yango ezongi. Saki oya Yves Saint Laurent esilaki bato bakomande yango lisusu yango ezongi. Oyo esilaki oyo bato bakomande yango lisusu ezalaki kaka numéro 38 ba 39 nango yango eseye ezongi déjà lisusu. Basaki ya mer yango oyo bomoni biloko ya poto ezali, biloko pe ya Afrique ezali, biloko ya biloko ba reste oyo ekotikala ekokende na boutique Bidor TV na Congo. Na yebisi bino adresse ezali na Irebu, kala mingi te a Irebu na Matonge, kala mingi te mama Bijou do na olakisa bino tokosalela bino ba image, botala boutique Bidor TV ndenge ekozala, botala maison de passage. Il y a maison de passage, il y a biso, bana poto, ndenge nini ekozala, diaspora, olukano place à olala, kala mingi te mama Bijou do abi borozwa bilili, voiture de GC Kende, eza déjà na Congo, mama Bijou do alobi bozala toujours na Bidor TV bozala jamais desi, naza na ba valise ya bilamba, naza na ba sac ya biloko, biloko nyonso tezo kende na Bidor TV, batu nyonso tout o bobenga kanga, bozala jamais dessus parce que mama Bijou do alobi kuna nde vraiment eloko nyonso tout ezali, tosali bongo totiena biloko kolia parce que batu oyo babanda kovanda kaka na kati ya lopango wana, ozala besoin ta mususu ya semula poto, osombi kaka wana, ozala besoin ta mususu mela whisky na poto, bosalaki whisky na yo, okosomba kaka wana, okotambola te kaka wana, kaka makambo nyonso te kosila kaka wana. Ozala besoin ta mususu obosalaki deodorant na yo, mwana poto, sombaka na kati ya boutique Bidor TV, na kati ya boutique Bidor, nyonso tu ezali, olali wana, osombi wana, opusi pe voiture pe kaka wana, makambo nyonso tu kaka wana. Soko lingi biloko kolia, na sima kuna baza kolamba kitoko. Olingi obasalela taba, obasalela yo ngulu, nyonso restaurant ezali. Toza na restaurant, toza na boutique, tozali na voiture tozo louer. Tozali na esika ya kolala, olali wana, olie wana, otie dodora wana, osombi biloko nyonso tuka wana, o valise ebunga kisoki na mboka nini, ko se déranger te. Kota la kati ya boutique Bidor TV pona biloko, il s'agit ya nyongo signé. Benga kaka mukolo nango esika zalaka, bo solola ofuta wata ndambu ndambu. Kuna ona posala ki maquillage ko se déranger te ka place olali okozwa maquillage ya kitoko oza pe mona poto yo moko oyeba ki oh maquillage ozo tekelanga ya solo oza mona poto ko oyeba peut-être que whisky on la sombi na kati ya maison de passage oyo eza whisky ya solo donc ozo la place wana ozo somba biloko place wana ozo foot la peka voiture à place wana makamyo surtout peka à place mama Bijou do alobi kuna nde makambo donc
kala mingi te projet na biso ekosila tokolakisa bino boutique na biso tokolakisa bino place ya restaurant tokolakisa bino place ya kolala tokolakisa bino makambu ebele yango mama Bijou D'or nayaki kaka koyebisa bino batu na ngai bakliya na nga oyo bobengaka ngai mpona ta mosusu koluka mafuta ta mosusu mpona koluka ombia mama Bijou D'or nalobi bientôt donc boutique na biso eza kozonga tokangaki yango parce que place tozalaki ezalaki trop kaka et puis ezalaki ndako toza kofutela ezalaki na bacondition ya malamu te moye mpe tobongisa yango eza te parce que eza ndako na biso te mama Bijou D'or alobaka esika na yo te moye kobongisa yango mpe eza te sikoyo ndenge tokomi tokokoma à l'aise ndako na biso ata boutique eza nango ya kokota mais avec publicité avec bato babanda kokende kolala kuna avec bato bakokende komelaka mwa moko bo bakoyebaki tozalaka na boutique awa mama Bijou D'or alobi bokende musika te bozala toujours na Bidor TV parce que kuna vraiment nde makambo oyekola olingaka na yo kolamba te ta mosusu mpo oyebi te s'abonner na Bidor TV okoyekola barecette mama Bijou D'or alakisaka biloko presque tout mama Bijou D'or alakisaka biloko ezobongisa elongi mama Bijou D'or alakisaka biloko ezokolisa ta mosusu na kolakisa bino biloko ekolisaka suki biloko ebongisaka manzaka mama Bijou D'or azosala nyonso ozala na besoin mpo ya bureau s'abonner na Bidor TV parce que nyonso tuka makambo olinga okonda s'abonner na Bidor TV mama Bijou D'or na opase bino numéro oyo ezali numéro ya WhatsApp code ya Congo 00243 97 83 98 215 eza WhatsApp code ya Congo même numéro bomoni wana bo oyo komami na sezali WhatsApp soko komeli mama Bijou D'or na numéro wana okozwa ngai appel numéro ya Congo oza na yo mwana ya kid olingo yeba esika nini boutique na biso ekokoma oyeba déjà benga déjà na numéro oyo nazopesa yo 00243 89 44 027 83 numéro oyo napesi okoki mpe koreserve place ya kolala na numéro oyo ou bien na numéro oyo ekomami wana okoki mpe koreserve voiture kaka na numéro bozomona na se wana kaka na banuméro mibale oyo napesi okoki kobenga mpona kozwa barenseignement ya biloko nini oyo Bidor TV atie na disposition ya bana ya poto ya bana ya kini parce que place ya kolala ata ozalaka na Congo soko olingi oluka place moko se reposer bien contacter Bidor TV contacter ba numéro ekomami wana contacter ba numéro oyo mama Bijou D'or apesi benga mama Bijou D'or tanso oza na besoin ya kosomba ya kosala commande na yo moko opesa biso ta mosusu mwa sapatu na yo modele olingi benga biso tindela biso catalogue tokosomba biloko oyo olingi puis tokotindela mama Bijou D'or akoma oteka biloko mingi na commande soko oyeta mosusu epa nango okuta biloko esili parce que mama Bijou D'or nazwaka biloko ya commande totekaka kaka biloko ya commande totekaka baombe ya bacommande totekaka makambo nyonso mpe ya bacommande tosombaka basapatu ya bana mibali na bacommande tosombaka biloko ya bana basi mingi na bacommande mpo toboya biloko eya kotulela biso na kati ya boutique mais tout oyo vraiment donc choix nyonso tokoluka okozwa mama Bijou D'or alobi Bidor TV de makambo na avril bozala wana e boutique ya esika musike ezalaka te biso ana poto tokende na ba village okende na village parce que oyebi boutique moko boye batekaka bilamba moko so ndenge nini avec publicité toyebi ke nyonso tu ekosimba tokosalela yango publicité ata eza place ya kokota toyebi ke bato bakokoma parce que musika par rapport ya wapi matonge okiti na yo na transport pas même 10 minutes au commis la boutique. Pourquoi pas tout ça la boutique et si ka otoza à l'aise. Maman Bijou D'or dans le Bidor TV de Makambu. Contactez-nga au kozala jamais dessus. Oh là c'est qui na la poste ya koloba na lobby. Nazo profiter ko souhaiter ma fille chérie. Elle s'appelle Blessing Jimbi. Abotama le 22 février. Mon bébé azoko qui ça 7 ans. Lobby yangwana lelo. Le eza le 21 d'habiter sur notre vidéo oyo kan mais le eza le 22 eza jour d'anniversaire na ye nazo profiter ko souhaiter bébé nanga ba bon anniversaire parce que azo sala 7 ans d'âge
donc plein de bonnes choses na ye awumela donc nzambe abatela ye afungola baporte nyonso to moyinisa tana sala iso ndasala neni epa ya blessing jimbi eloko moko ya mabe eza te parce que aza mwana ya nzambe akokola kitoko na kombo ya nzambe. Donc na souhaité bébé nanga ba bon anniversaire, plein de bonnes choses, mayele na classe, azala bien, azala na bonne santé, nzambe abatela ye, nzambe abomba ye, mupepe yoso tu ya mabe, ezala musika na kombo na Yesu Christu, bébé nanga umela. Donc maman Bijou donne la pesa mbote na ba minanga. Na ba copine nga na moni maman Jolie na Belgique, na moni maman Maggie na Belgique, na moni maman Meje yaza mwana ya donc yazali azana kati ya fondation Bidor TV. Na moni maman Meje na PC Bambote, na moni Bijou la Blanche na Congo na PC Bambote, na moni maman Emily na Colonne na PC Bambote, na moni maman Bea na PC Bambote, na moni maman la biso Chantal na PC Bambote na Colonne, na moni maman la biso Yvette Okunji na Hollande na PC Bambote, na moni maman Pélagie na Congo, na moni ba maman Ebele na Congo, Fondation Bidor TV to kende liboso, na moni papa Serge na PC bino vraiment surtout Bambote batu bozo soutenir nga pona idée o ya kosalisa batu na Congo, Fondation na biso kende musika, na PC bana nyonso tu ba mitu ya Bidor TV, groupe na nga ya WhatsApp, na moni batu ebele boza kuna na kokuba ndotanga ba kombote parce que sinon na koya ko bosa na moko bino surtout Bambote sika bozali, na PC groupe na nga ya ba débat bord bino tout Bambote sika bozali, na pesi groupe na nga ba commentaire banini bino mo bozo comprendre Bambote sika bozali. Maman Bijou do aza ba groupe ebele ya WhatsApp, nazo pesa bino tout Mbote sika bozali, mbote na mutu nyonso to yebi Bidor TV, mbote na bana bandal ponga na zamona ya bandal, mbote na mwana ya bana tout ya bandal o kukuta na video o yebi Maman Bijou do nazo inviter bino ban boutique eza suna bandal te, boutique ekokoma na Matonge. Maman Bijou do alobi musika par rapport ya wapi Matonge na bandal tozaka bandeko tozaka ba voisin. Donc boutique ezokoma na Matonge bana tu ya bandal Bambote na bino, bana tu ya Matonge Bambote na bino, na pesi lisusu ba mosi tout esika bozali mbote, sans oublier Derrick Mosi na Suisse, sans oublier Rita Mosi moi ça ya Desi na Suisse au soutenir nga belle sœur na yo mingi na bato ba soutenir nga na bosanité ma petite sœur Sandra Lina na Hollande ba bisou siko zali, na moni Nathalie Demo na France Bambote siko zali au soutenir ya Bijou, na moni Jessica na France Babote maman na Divine, mutu nyonso to soutenir ya Bijou, ezala na ba commentaire, ezala na ba pelle, ezala na ba conseil, maman Bijou do na lobi na porta bino na kati ya motema na ngai. Donc tokutani mbala ya sima lelo vraiment ezalaki kaka na ya kosalela bino publicité, eza vraiment publicité te, eza annonce ya boutique na biso Bidor TV parce que ezofunga makala mingi te. Maman Bijou do na lobi premier jour ekozala donc angebot to bengaka na allemand ekozala solde ya 30%. Tozala vraiment solde ya 30% na kati ya Bidor TV. Eza ya bilamba mususu kutu tozala 50% ya solde. Donc so omoni lamba batie $10, pesi $5. Wana eza premier jour. Donc peut-être semaine mobimba o tofungola tozala na solde ya makasi. Bilamba ya sika 30%, bilamba ya kala 50%. Donc mbeli tozokata. Na lingi bino mingi bozala toujours voilà la Bidor TV bozala jamais dessus. Maman Bijou do na porta bino na motema parce que vous soutenez nga mingi na bato bopesa nga courage. Donc naza besoin j'aime na yo, naza besoin partager pour na annonce o ekende partout. Mututa mususu akuta na vidéo o za besoin eloko moko o Maman Bijou do atangi contacter Bidor TV. Grâce na yo o partageaki o sungi musala ya Maman Bijou et puis au sungi ndeko oyo azui contact na Maman Bijou. Partager vidéo oyo, commentaire na on azala ngo besoin. J'aime na yo ko kendete, tielanga j'aime pour pesa nga courage ya koya lisusu. La linga bino mingi bozala toujours branché na Bidor TV, sans oublier Joujou na Arène. Sans oublier 007 Makumavinga na Francfort.
sans oublier Sanari Massamba na colonne o batu ba soutenir nga bango wana, sans oublier notre frère na kombo ya Gilles Makofo na conseil na yo Mama Bijou d'Or asalela yango na misala na lingi bino mingi bozala toujours na Bidor TV au tali vidéo o na no s'abonner te naza ko inviter o s'abonner na Bidor TV o kozala jamais déçu. Bye. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Na mutunyo so ya kozwa occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mkola lelo. Lelo Mama Bijou d'Or na ye na émission te. Na ye na minene kwei. Donc Mama Bijou d'Or na ye pour na kosela bino publicité ya voiture ya location na Congo. Moi na poto ozo kitana yo ki. Ozana na mutu ya koya kozwa yo te. Contactez Bidor TV. Contactez Bidor TV, ba koya kozwa penza tina aéroport. Voiture à location, voiture à louer na Katiakin. Eza pona banani pona ba diaspora. Mama Bijou d'Or a kwesi ya mine na Katia Bidor TV. Contactez Bidor TV sur ozo kele na yo kin. Donc kobanga na yo te sur oza na séjour na Congo, oza na moyen de transporter, contactez ka Mama Bijou na numéro oyo moni na se. Donc, okozanga muto kotambusa yo te, okozanga voiture te, okozanga place à kolala te, parce que Mama Bijou d'Or a la solution ya nyonso. Mama Bijou d'Or na la sabino voiture à location à partir à Congo. Voiture eza na bon état, ceux qui toyebi ki ozo kita to bongisi voiture na biso kitoko to sali entretien à voiture malamu, toye kozwa na aéroport to ke kotika yo place à kolala. Séjour na onyo surtout kozanga muto kotambusa te parce que voiture on ezali accompagné na chauffeur na ne komate na prix ya malamu prix ya mukie yo kaka essence na yo côté à voiture Mama Bijou d'Or akangi masolo côté sika ya kolala Mama Bijou d'Or akangi masolo zela bomo na voiture oezo zela bino contactez Bidor TV solo la Bidor TV soko opesa mbongo na Congo mutu azali akozwa soko kopesa mbongo na Europe Mama Bijou d'Or azali akoyamba mbongo na yo donc akopesa yo chauffeur akopesa yo voiture soko olingo louer yango pona 2 jours yo kaka soko olingo louer yango pona 1 semaine yo kaka soki pe 1 mois soki pe 1 année yo kaka makasi kaka ya makasi ya mbongo na yo Mama Bijou d'Or alobi na tie voiture wana prix ya malamu pona kaka koyede bandeko na ngai oyo bazalaka na poto okende na yo Congo za na moyen de transporter pona koyede ba diaspora bana ya poto Mama Bijou d'Or ayeli bino solution ya voiture donc nazo la bino voiture wana ozo kende Congo contactez Bidor TV akopesa yo esika ya kolala akopesa yo voiture akopesa yo chauffeur Bidor TV nde makambo voiture yango yo. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité voiture na biso eza na Congo muto lingo kende na yo Congo contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Mama Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora Mama Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire yo partenaire place ozali contactez Mama Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or a besoin de micro, Mama Bijou d'Or a besoin d'ordinateur, vous sepela na musala nanga soko lingi o soutenir Mama Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.